Magazi Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Merci la fidélité de la KNB News. C'est que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Bakonzi Asika, il y a FRDC Christian Chiwewe Azaki numéro 1, il y a Banamura à Komi Bongo numéro 1, il y a armée congolaise na 4 éditions Bokozo ba détail et c'est que général Kasongo. Là il y a parade na mokolo ya lobi na terrain Sainte-Thérèse d'Angili a ebisi ba policier nyonso que Kuluna Maseki esili a passé message na bakuluna alobi Maseki esili soki omeki okozo makamuna la police azali faible était la police azali kosala musala ndenge longo bane sengele boy ba pek tirage au sort ya Chan o ekobetama du 13 janvier au 4 février 2023 République démocratique du Congo a koi na poule ya mabebo ka poule ya République démocratique du Congo Uganda Côte d'Ivoire na Sénégal to éviter so to kosuka ndenge nini na édition lelo okozo ba détail nyonso. Merci pour la fidélité na bino na KNB News na Zene Sengo ya ko présenter bino yango lelo. Nomination ya ba officier ya FRDC Salami Mokolo Alobi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sali mise en place ya sika par rapport même ya situation ndenge ezali kokende na mboka po ordre ekota partout ba détail bolanda na sélection oyo reportage signé Faso Kirombe. 171 du 3 octobre 2022 portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mise en place na forces armées ya République démocratique du Congo Bokola Lobina président de la République par ordonnance ba nomination ya Sika et Bibaki oyo chef d'état-major général c'est-à-dire Mokonzi ya Mapinga oyo ko diriger FARDC désormais ezali bongo le général Chiwewe Christian patron ya garde républicaine jusque là oyo azalaki bongo Mokonzi Bamura a commis chef d'état-major général, il y a FRDC en remplacement, il y a Célestin Mbala. Le général Ishalingoza Nduru Jacques Yende Azali nommé bongo chef adjoint, il y a armée P à charge et à opération de renseignement. Le général-major Ephraim Kambi Kiriza Yeba nommé commandant, il y a garde républicaine, c'est-à-dire Yende Mtou a commis qu'on dirigeait Bachikata désormais en remplacement na Christian Chiwewe. Général Jérôme Chico Tambwe, il a bongo nommé chef d'état-major adjoint en charge il y a renseignement il y a FRDC. Général Christian Daiwel Okuru, il a nommé chef il y a renseignement militaire na FRDC. Oyo azalaki porte-parole général-major Kasongachi Bangu Léon Richard, il azali nommé bongo désormais chef d'état-major adjoint en charge et administration na FRDC. Et Sengel Koyeba Kebaye O Bazali nommé comme général-major Ezali Bongo Chico Tambwe qui sait Otoma qui Pongo Bora Pe Banza Mouilambwe Jules et Sengel Koyeba Keba nomination et intervenir juste tangu Niamu Ezali na S République démocratique du Congo Pe basalité Oyo Ezali Koyokama na nzela ya bandundu na bakote ya bakikuiti pe maindope nakanisa que ba o ba nommé sika bazena mission claire ya kocha kimia pe basalité na ba sabotage ezali ko salema partout dans toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo et Sénégalais ala arrêté Apache wewe bozali na mission ya kozongisa kimia lokola ba FRDC bendele ekoyate toujours. Oui. L'obinateria Sainte-Thérèse général Kasonga qui parade liboso ya ba policier ayebisi bango ke ba policier et sengeli bazala professionnel car bazali ba policier ya gouvernement pe ceux qui kuluna meki et sengeli ko neutraliser surtout a pesi message na ba kuluna ke maseki sili na ba policier bolanda reportage oyo ya Pegilunga. Oba kuluna bakoza ba image ya kala kuluna zali ya solo kuluna madine lote historique na yebani tokangi totindi kana bakasese basuba kala paquet ba présenter asali 4 fois prison batiki asali boy
bino bolingi non général asala opération likofi eza bien mais biso toza na état de droit toza respecter mibeko toza police ya gouvernement toza barebelle. Nous faisons tout ce qui est conforme à la loi. Oh, meeting de la position de Kosale. Et dit qu'on va dire que la police est faible, tout ça faible. Et c'est que nous avons fait évacuer. Dorénavant, Maseki et Syrie. Policiers, ceux qui, Moboulou et Zali, Kourouna Osa, Moboulou, Azobunda, Yofandi, donc, l'assistance à la personne en danger. Et pourtant, ça, le matériel, oh, l'État fait si. Qui est neutralisé, Koulouna Wana. Neutralisé, Koulouna. N'avez qu'on bomba été, n'avez qu'on bomba terre, n'avez qu'on bomba terre. N'avez qu'on neutralisé, mais qu'on bomba été. Neutralisé. Quand ma façon est meilleure qu'on neutralise mon tout. Mais comment on va dire? Ah, ça dame à neutraliser le est-ce qu'il y a un moment qui est? Là. Neutraliser de façon que. Ah, qu'il ne go samba. Tu vas samba le colo mogo italien. Pas de problème. Mais vrai Koulouna. Tolingi tende ba innocent. Ok, pour intervenir. Ça va mille. Ça va mille. Ça va mille. Il est pas innocent. Donc, il n'est pas innocent. Ok, intervenir. Au lieu. Quand on intervenir, ce qu'on peut dire, c'est juillet, le coulon dans le colo. Au Kangaï. Au Kano, maman, pourquoi ça y kuna, pas le juillet. Moi, pourquoi ça y kuna, pas le juillet. Papa, pourquoi ça y kuna, pas le juillet. Il y a une balle, il y a une innocent pour l'année. Mutu ya bato azofanda kuluna zawana et okovisé ndenge nini. Préparatif ya COP 27 masolo ya climat oyo kosalema na Égypte awa na Kinshasa, déjà gouvernement congolais et bandi ba préparatif bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombe. Plus de 60 ministres pe ba personnalités internationaux nde bazalaki na ba assise oyo ebandaki uta mokolo ya lobi lundi et kosi la tu les 5 on a préparé 27e sommet des Nations Unies sur le changement climatique oyo ekosalema na mboka ya Égypte le 6 et le 18 novembre 2022 ezalaki bongo ouvert et pas il y a Premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde nde afongolaki ba assise oyo. Que les échanges s'étendront sur les cas de force majeure suite auxquels certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes qu'ils avaient préalablement bannies, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. Le dilemme auquel font face les nations du continent a été abordé, l'Afrique devant prendre des décisions difficiles pour poursuivre des alternatives d'énergie verte tout en étant peu responsable du problème climatique. L'Afrique se trouve dans une situation de dilemme. Alors que nous sommes responsables seulement de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et bongi koyeba ete ba discussion oyo esalemi pona changement climatique ya ba pays pauvre. Ndenge nini il faut qu'on négocie tope ko mobiliser ba fonds pona lutte contre ba effet ya réchauffement climatique. Premier ministre aloba ki esengeli Afrique ba koza décision pona makambo oyo ezali koleka na monde entier.
Beltexco azali ko continuer ko offrir biloko ndenge na ba congolais boyi ba que Beltexco ache ba kaye pe ba stylo ya solo ba parambo ki kosomba pa mate tang bana bazali ko tanga senga ba tanga na ba kaye kitoko ba kaye mususu kebe ko memela bana pe yombo sunga mboka pe ko sunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo. Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable bandeko nyonso basungaka bana mpo bazonga kelasi. Beltexco mpo momesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye yau ya Beltexco oyo ezali bakaye réussite. Bakaye oyo mwana so akomeli yango akoeshuve te mpo ezali bakaye ya réussite. Bakaye oyo couverture ezali makasi, bapapier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. Oyo ya magasin na biso ya Beltexco eza na zone monene kosomba ba stock nyonso bolingi kokena ba point de vente nyonso ya Beltexco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa na ba distributeur bosoma ba kaye kitoko oyo ezali ba kaye ya Beltexco et surtout stylo na biso ezali stylo simba ezokuwa ezokoma bana balingi yango mingi mbongo ekomi ya botangi yo tolingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltexco et stylo ko bossa te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya basi o bazalaka likamuke discussion muke na mobali na ndako akei kofunda na musala et intéressé biso makasi ba papa ba bengi biso ba ebisi biso ke to mekana kolobela likambo yango bolanda reportage oyo ya Pegi Ilunga. Tambola na mokili omona makambo tambola na Kinshasa okota mayandi Kinshasa oyo soki nanu otunite okoyeba te na bamabala mususu toza komona awa na Kinshasa mwasi na ndaku na mobali bakoyi koswana okoyoka bwe mwasi piakata akeiti place mobali asalaka akei kofunda mobali. Est-ce que ezali normal ke mwasi babala yo to ozali fiancé ya mutu to bobota na mutu mwana okende kofunda mobali ti esika mobali ya salaka mwasi ya bongo azali mwasi ya malamu to azali mwasi insensé o mutu ezali kosala malamu te population ya Kinshasa bazangaki maloba te mwasi okoki kobimisa makambo ata bobeba na mobali no ata bosali soki ndenge nini jamon kosote ntina mosala ya mobali meza mabe mpo oke kobebisele mosala kuna patron komona aza sérieux te omona bambongo nazopesa soki oke kosakana nango ozokipe mwasi na yo te eza mabe makasi baoyo basalaka bongo ifo batika mpo babombaka mobali toboyi te ata likambo ezali mena te mpo mosala nde eza tata na mama eza kwanga kuna okebebisile kwanga bolia biso bobongisi baso basala bongo ya bakisaka ki batika basala su bongo te papa bana ata likambo ezali fo obomba na musala te na pesi conseil na bao basala bongo batika basala na mwa patience soki likambo yali kokitisa motema po ete tango kokitisa motema nde okoya kokanisa ke nani na koki kokende koloba makambo na ngai ya libala e ali mutu nyonso te oyo kokobetela masolo na oyo ya ndako ya libala boza na bamakambo esengeli kokende bipai ya baresponsable kokende pa ya bayaya ya mobali kokende pa ya famille na ye to kokende pa ya parrain
ezali kitoko te ata moke ya mwasi kolongwa kokende epai ya shefu ya musala. Sika sikoyo yo okei epai ya shefu na ngai ya musala, okei mpona kobomelanga musala ou bien okei kobimisanga moins sérieux, ezali lolenge ya kitoko te, ezali malamu te. Mwasi ya bwanya, mwasi ya maele okoluka responsable direct ya mobali. Tobebo kosolola makambo wana ekosila l'amiable. Mokonzi nanga musala azalaki commissionnaire te oyo asalaki ou bien aza parent te oyo asalaki tobalana. So likambo ezali toswani na ndako tokata ya biso moko. Ou soit oyebisi responsable nanga direct oyo aza parent na biso. Ezate ke ozi problème boye mbala moko kuna okende na intention nini. Soki ya bebiselanga musala, soki ya koma mwasi ya patron nanga. Papa, mama, yebaka ke likambo ya ndaku esukaka kaka na ndaku to esukaka na ndenge ya famille. Yo kobimisa likambo ya mobali na yo, okay nango tina musala, soki balongoli ye musala. Nde yo ba matisi yo grade na kindoki na butu to yo kosepela mobali wana akoma chômeur abanda kosenga yo mbongo. Basi ya Kinshasa bobota mwa mayele, bolongola mayanzi na mutu, bo cha raisonnement ya malamu, bote ba vina bino pe ekene malamu. Mwasi yo azala kaka nyamu bongo, botala ye malamu. Surtout basi yo balinga kofunda mibali, bo fungola pena misu, chela ye pena miopia solo okuta na suka ye moko nde problème. Ouais! Bapara ebele bakoma koponela bana bango ba conjoint, c'est-à-dire ya mwasi aponeli mobali to ya mobali aponeli mwasi. Sujet oyo intéressé biso mokolelo na KNB, ezali reportage signé Peggy Ilunga. Na tangu ya kala, tangu ba parents na biso babade kobota biso génération ya liboso, na tangu ya avant indépendance, koponela mwana na ya mwasi to ya mobali to mwasi ezalaki normal na cadre ya libala. C'est-à-dire papa ya ba Antoine akoki kosolola na mama ya ba Chantal po Antoine na Chantal bakoma mwasi na mobali. Kasi lelo oyo na indépendance d'esprit pe ba critère oyo basi bakoma nango ke mobali esengeli azala manzaka milai mande etonda na banga pe acha eloka litoi na matoi to na zolo ekomi compliqué pour mwasi akomi kolinga plus na goût kasi na bizalelité na tango akala papa bande kotala bizaleli toke kotuna population bayebisa biso soki ezali normal na mokolo lelo parent pe akoki kosala mwana na ye choix ya conjoint. Mwana fo apona mobali aye akobala ye po basala vi na bango. Ngai parent nakoki kopona te me nakoki kosunga mwana na ngai na faso oyo ezali ke soki aye na ye po comportement ya mutu mosusu kotala ye na aspect physique na ye eza dignité malamu mwana ngai senga volonté ya Nzambe alakisa yo mwasi okoki kobala me naponela ye kende kozwa boye benga na yebi songolo pakala aya kozwa kende kozwa mwasi wana linga wana na kosala ngote ba mibali te toponela pe bana basi te po soki toponi eza mabe tanto mwana yo ke kokutana likama ya mutu yo ponelaki ye akoloba paso nyonso na mona ngo pona ba parents na ngai do bandeko na ngai vraiment nasengi bango bolimbisi totindaka bana na nzela Nzambe po ete bakwela ba place malamu. Na koponela mwana nga mobali te pe ya mwasi ezata ya mobali na koponele mobali mwasi te pe mobali te po mutu na mutu fasa ya choix na ye oyo ye alingi nga na koyi koponela ye oya mobali na koponele mwasi te ya mwasi pe na koponele mobali te eyaka même tina kati ya libota même yo mama oyo poneli mwasi na yo mwana ou bien oponeli mwana ya mwasi mobali e ba conséquence yake ebele peut-être au moins la mwasi na mobali tango bakende kuna bayokani na bango te oyoka nini yo nde mama biso taponelaki yo mwasi oyo te bien mama mtaponelaki yo mobali oyo omoni sikoyo mobali oyo mama ponelaki ngai omoni sikoyo mwasi oyo mama ponelaki ngai eyaka bongo omona kaka bakomi kobendana to nde toza na 21e siècle mpenza boye ce n'est pas bon nga nakoki komeka ngo te nga mpe bana baparent na nga te aponelanga mwasi ne soki ya mabe nga mona kosupporter parce que c'est un choix de ma part eza choix na nga momu nasalaki na kosubir yango nakolela nanga mpa mutu te mais par rapport ke parent mama toki mwana wana nde naza contre mariage ya bongo parce que kolukula mwasi moko comportement peut-être ya na choix na ye te parce que na domaine amour yaka no désir c'est pas sexuel
Msusu ye alingane mwasi ya mukie yo ke lukele mwasi ya munene au moins eza moins un peu incompatible na choix na tout d'abord comme premier préjudice on a considéré de deux bon yo pese mwasi bon soki ala impoli hein soki ala impoli et que simbate à chaque fois il y a vite parce à chaque fois ndo bakake ora choix na ngati ora choix parent na ngai d'ailleurs ngati na pona yo so moi avec pousser le mari un jour avec luka ailleurs. Système wana awa na kini peut-être nani comme pe mingi te ba yebisi biso bandeko ya diaspora pes miraculeuse ezali ko ratete c'est-à-dire ceux qui oyebi pe mobali moko ya malamu okoko tout ça ba pena mwasi moko boye et ko kende pe bien par rapport ndenge ezalaki na tango kala wana na kada kilelo mais ba jeune fille ya Kinshasa surtout o balinga moto okende ko ponela e mobali eza mo pasi ouais. Le 29 octobre 2022, Oyo na stade des Martyrs et Kozalande ba match ya Lina Foot. To éviter ba Oyo bazali ko sala publicité ya concert ya Fali soki ba yokana ndenge nini biso kan beto kiteri na terrain population pe alobaki na kotala boye c'est que concert ya Fali ko za place mususu mais stade des Martyrs mokolo le 29 octobre ezali bongo ba match ya Lina Foot bolanda ba détail na reportage Oyo ya peki lunga. Soki concert ya Fali ekobeta mana Kinshasa soit ekobeta mana stade du 20 mai to na stade du 24 to na Vélodrome ya Kitambo selon Lina Foot ba match o ezali prévu mokolo ya le 29 octobre 2022 ezali bongo AC Ranger akobeta na FC Étoile du Kivu groupe Bazano bakobeta na Chinkunku Pekuya bakobeta na Don Bosco wana ezali ba match o ekobeta le 29 octobre 2022 na stade de Martyrs étant donné que stade de Martyrs et salement pour na kobeta babale Lina Foot asi à prévoir calendrier na ye kasi batu ya Fali oyo babandi déjà ba publicité pe na makelele oyebite ceux qui bakosuka wapi post stade yango wana déjà bakangi biso KNB tolobaki tokotika bongo te to tout na population ba yebisa biso soki bamoni likambo yango ndenge nini ou bien batika Fali abeta ou bien batika mba match ebeta ma normalement ba vie à population ezali divisé bolanda Fali pour par congolais Lina Foot ezali compétition sportive ebetaka na Congo na kati ya capitale et ezali na liaison mon côté entre Fali na Lina Foot et c'est quand même que Fali faut yeba que biso ba congolais to linga ka makasi premièrement mais ce qui est coïncidé que jour ya concert na est tombé pile na jour ya programme la Lina Foot il y a pas de problème soit ils allaient durant manque il y a organisation peut-être en coalition entre Fali Poupa na Lina Foot à propos parce que bango balé basé la stade moko Lina Foot et apportaka plus na mboka concert na yepé apporter plus donc ils ont une liaison moko entre bango mibale faut pas revoir juste entente na bango soit moko na bango a s'adhérer na ndenge ko pesa mela stade des arabes concert mais on parle plus des recettes na concert ya Fali gouvernement za na part na kati na Lina Foot gouvernement za na part na kati sur le plan des recettes en tout cas ils ont un fanatisme été il y a lobby na tongo ke na tchango ata na Simone Plaza to Rolande kuna ezaka stade té et en plus de ça Fali atondi ça plus que Martyr donc biso ta ba fan na to lingaka mingi mais amona ngo vraiment gravité ça coïncidence moko salami wana entre Lina Foot et ça rien à voir entre ba fan na to boite football eza bien pour la mboka na biso to boyi yango te c'est bien mais tozo mona ngo pe ndenge bango mo bazo yeba ko organiser makambo ngo te na kati ya mboka na biso mambo tali football ezo simba te problème oyo ezali na minute oyo kondongana entre Lina Foot calendrier babimisi et puis na concert ya ndeko na biso Fali Poupa ngai naza jeune na kati ya kin ndenge tofandi tokoli na kati ya kin toyebi ke Fali Poupa c'est un artiste o azali azosala fierté na biso ba congolais ezala sur le plan national et international mais par rapport à problème wana eloko oyo ngai na ko beta comme c'était ezali kaka non passe na motema parce que tozolo bango à tout moment problème ezali ko se passer na mboka na biso ezali manque ya leadership et manque ya organisation sur le plan politique azui organisation na na niveau au union surtout ya administration na bazui ba caler date et puis basali ba marketing ya ndenge na ndenge ba bimisi voire même ba fiche
pourquoi pendant tout ce temps là bango babengaki ete bazwa temps ya kosolola na ye et puis bayebisa ye ke non date oyo ozotia par rapport ya programme na sali na foot tomoni date wana ekosimba te soit yo changer ou soit bazwa terrain moko d'attente entre bango mibale bango soit bango ba changer date na bango ya mambo etali football oyo toyebi te soki ezali oyo bana wenge babengaka 12 to mpe ezali keto to motema mabe to mpe bafandeli concert ya Fally to mpe ndenge balobaka ke alingaka makambo ya politiki te yango wana badoze nanu mokie en réalité ndenge ezali kokendele boye ezali kokende mabe parce que Fally asi abandi campagne ya communication ya concert na ye c'est-à-dire ba affiche ba banderole ba panneau esi emati ye moko pe asi abandi ba publicité koyebisa mutu ke dans quelques jours beta concert te po match ezali malamu te surtout ke batu mususu bazopesa ba avis na este bazali na problème e ya mai ndombe kuna pe nyamu ezali batu bazali kobanga sur le plan sécuritaire soki concert wane koleka malamu to mabe mais totala ndenge ezali kokendele toyebi ke Fally pe azali mutu ya tebe ti na dernière minute bo se rappeler concert ya betaki na Bercy face ya ba combattant est-ce que akolonga lina foot to pe l'état congolais to pe akobunda ba yokana kaka dossier ezali à suivre kasi concert ya le 29 octobre na stade des Martyrs ezate ezali jour ya ba match Kinshasa soki nano tunite okoyeba te oui. Tirage au sort pour la chaîne en Algérie du 13 janvier au 4 février. RDC Tokwe na poule Yamabe, Ouganda, Côte d'Ivoire, na Sénégal, to éviter ceux qui Tokosuka Wapi, Bolanda, tirage au sort, Dengue Salama qui reporte à signer face au Kirombe. As you can see, the procedures are simple. Ezalaki samedi le 1er octobre 2022 na mboka Algérie nde tirage au sort esalemaki po na chani oyo kobetama na mboka Algérie na 2022 awa. Ebongi boyeba ete RDC ebimi bongo na groupe B place wapi premier match kobetama na équipe ya Uganda na Côte d'Ivoire pe na Sénégal. والتسديد على يا حمزة يا الرقراقي كان لديك المجال انك تروض الكرة حذاري من الاخطاء حذاري من الاخطاء هذه صعبة كين زومبي يعدل النتيجة بعد لحظات من هدف لاعب بكر الهلالي غير معقول بالجماعة التي يلعب عليها خاصة الثلاثي لكونزاوان bango bazali bongo na groupe B ya championnat oyo premier match kobetama RDC contre Uganda na ngonga ya 17h kuna na mboka ya Egypte ebongi ete na bakongolais nyonso tu bazala sima ya topar na biso ya RDC po ekende liboso tokokala kosepela ndenge tomesana Kinshasa eleki partout. As you can see, the procedures are simple. Semble-t-il que qui s'y importé tout peu médicaments au bâtiment bamelaka soki mobola meliango et simbarate wana ezali selon pasteur John to comme na rubrique na biso ya TikTok mboka bana na bana divertissement oyo KNB pesabino bolanda pasteur John avec impact toujours na idéologie. Ate ana suffite. Et puis mobola soka sanyi mbongo sombele ki sa cher akufi. Kosomera mobola ki sa cher ta ko kufa lingaka ete. Mobola pa bika fotongo la mingi. Lukande makasa, lumba. Yaka na eloko bulukutu. Sangisa na sinda. Nika na makasa pai. Munaka na tango na biki woni mobola. Mobola fabo. Boye. Na ebisa makambo kana ibitaka. Ya solo pasto ko si. Onike soko za mobola. Oketala batu bana mbongo bakabelo tika malunga te mi ba lieshe lokwa mundele. Soko zongi fo le kadia gare omesana te mama na ebieleli oyo obela ngana zebisa yo na kenda sali moko be bayambanga bien tia miliki yoko moko bango yo moko michela ni dote mama na komo jani do na komo luka sachet na bomba misusu nota batu gabi copy ya yango posa na tana poche samo lutu na tata na poche vimba po. Donc on a mis qui wapi wapi na mena miliki bien bipa pena mateka na ceux qui si mateka na bae
taka na cheli patina pembe na mateka tina sima mikokoli na pakoloka mateka kaka na zwaka tena zile le fogo indisa mateka festi sima lipa mena yebisi yo avana ken c'est là so ba lamba na biloko lokumu mama na dama bien na comment 19h tiens li bumude ça là même temps fais ça ba chela inga poisson donc ande na ça ba critère wana te oh nga ça ba critère amini kina tongo te nga ça ba critère ya sinda bulu kutuma ya pamba ba critère ya maya lombo mapeka uka biloko wana bangu ba we sangana na ko pola nini wa ba critère comme na suka ya Kanbe News mokolo lelo na kina plaisir ko présenter bino yango botika la fidèle na biso pe bo s'abonner belé na chaîne YouTube de biso KNB News to ko continuer ko servir bino avec impact toujours na idéologie ni to mona ni lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité